Voilà, poto le beloré, hein. Bon, balobelanga elote, parce que ça ba misusu baba fazer oyebi. Rien n'a habité à l'Epsanga. Oh, ngaku nina sabona ko na ola na chambre na ola la pananga. Na ndaku nanga. Mais ça ba misusu na poto baba fazer. So komi poto to kaba masolo peti. Au moins mutu muso za poto kuna. Yo po ye poto obengi ye naza déjà awa. Po bomona ne komeli bino passe. Parce que on a ta olakisa yo place nini ye moko la pa ba camarade ye moko la na balabala aye bate no banome ma fio wapi na nome ma garçon wapi mais na kini avantage. Voilà. Patrick Makoda, Gladys Atomba, victime à Mobali Mora à Poto. Yosa Patrick Makoda, moi na Poto à Tongo, pas comme les autres. Voilà. Mibala Poto Basala. Ah, mibala poto ba mibali te ba mibala mtu passe na préféré ta mibali na biso ki sasa ke ya poto. Po mobala poto na poto kuna na mwasi na ena bana. Awa pe azana yo. Yo ebika ke oyo wana azaka ya yo. Po tanga ko ya awa tozanga na ye tanga ozonga kuna azongeli mwasi na ye. Da bana ba déception mo ba pesa biso ya bien te. Donc mibala poto vraiment po nanga vraiment na mvi ya bango lisute loka mutu musu na kutana ne aza kinya nde to loba tando so na biso bien wana ezaki ami mo ya Facebook Mama na ngai makambo zo ya se ya siwe koti Facebook hein Facebook ko bomisa batu bon garçon wana azaki de bien to so solo la tindelenga de man na Facebook atindenga demande tokomuswani bien normal ndenge ezalaka bon namonaki aza orgueil na sens nini donc nga na kolinga te ya simba telefone nga mpo nga mona juja na yanki ozala ni naza juja na yanke yo olia na 24 olia lia na 24 yo lia na 24 olia na 24 ko nakolia yo ko filmer pe nga kutu nde na ko filmer ku nde na publier na sakali na ye po ye palinga sakana nga Gladys ozobanga ou bien likamuni na comprendre te bâtiment de kera nini na banga neti nani bana poto malembe zela bana poto zela s'il vous plaît tomeka malembe bana poto basene ah po makambo to lobelezaka ya mibala poto otomba victime ya mobali mo poto makasi. Bonsoir, et zo dépendre de la RO Bozolanda Bisso à travers le monde. Précisément l'émission Labino pas comme les autres, pas comme les autres. Oh yo na lobaka toujours, soyez le bienvenu dans votre émission pas comme les autres. Les émissions na yo émission nanga émission na Bisso nyonso. Site ya HP Media, les sites oyo na habité na lobanini, na loba trop pour na site oyo na okomara cassé si mukolo oyo ngai ba séjour nanga est aussi là sur terre. Ndeli solo ya HP Media et pananga ici. Eza suka na site. Eza site o epesa rakolia epesi ya komele epesi ya petit na suka epesi transport. Biso na HP Media to futa maka le 15 na le 30. Bota la niveau ya fidélité o biso. Tozana ngona kati ya site na biso ya HP Media. Ndera balobaka la fidélité assure la stabilité. Biso na HP Media eza likambu ya fidélité. C'est notre devoir de vous présenter des artistes. Il y a relaxa nos télé-réalité. Il y a kumbela nos bas sujet. Parce que biso et pas la biso, eza lokola lopango, eza bato belé. Lokola biso toza bako lopango, bato nyonso bazomana na kati ya lopango wana, baza na obligation ya kozwaka biloko asika mikolo na mikolo. Lelo to la musibino na eloko mususu lobi okuna bozu eloko mususu lobi okuna bomoni eloko mususu. Voilà, c'est comme ça avec nous. Aujourd'hui, nous devons parler de l'histoire des Bana Poto. C'est un sujet, il y a Bana Poto, au bandeko basi bazawa. Medingwa de refungo la caméra, to rezo bandeko wana, to meka un peu ko développer na bango sujet wana. Mibali ya poto.
Ah, mibala poto. Tant que mibala poto, on a la master nangai Arsène Moussaï, mibali ya poto. Ceux qui boye qui chasse, boye bibino mo ici que zo bibino. Bande ko basi ba oloba, ba olela pe na kombo bana poto ebele. To bona biso ko loba trop. Les invités sont là. To meka peu ko développer na bango. Bonjour Ange. Bonjour papa. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Boni makambo. Makambo qui est normal. Ça semble aller. On est très fâchés. Hein? Ah. Tobombio. Voilà. Tobombio moi mouké. Tobi ke kana no so tobi to démarrer na sikoyo. Ah. Papi mavaka le sika vande. A okokate po silika mabe. Voilà. Gladys. Oui. Ça va? Ça va très bien. Bonne santé. Santé kitoko. Moi on a kanda. Te, nasa kanda te. Yes, Kanda te. Oui. Botala bilenge basi kitoko. Ne ba vandi, moi vandi koto, moi vandi koto. Donc à gauche droite quoi. To meka peu ko parler na bango, histoire ya bana poto. Parce que bango peut parmi bango moko pa à la victime ya makambo oyo. Ba meka peu ko tali sa bande ko mususu o bozana ndako. Avantage na ba désavantage ya bande ko mibali ya poto soki ba ki chassa nini bango basala la ki chassa na ba séjour na bango. Ange monsieur kutana na mona poto moko pe na nzela bo sali relation ndenge zalaka mutu nyonso parce que tu es aux actrice. Tu es une actrice, il y a un groupe Chic Choc Loenge, je pense. Kutani pe na mona poto par rapport à la relation au bino bozaka nango na bande ko mususu bazali bande à travers le monde. Moi courtoisie wana ambiance wana ndenge nini ezalaka ndenge nini bo développer na bande ko poto ya bande ko mibali ya o bazalaka na poto. Bon, so nabi na nakutana mobali ya poto te wana na kosi. Oui, na Kinshasa awa taba ya vacances na bango tokutanaka. Mais ya mabe bazali. Ya malamu pe bazali. Siko na kati ya batu wana mibia. Bomba. Bomba. S'il vous plaît. Na bisaki bino EHP Media eza site ya vacuum na vacuum. Donc voilà, toboya loba. Toboya loba. Donc masolo eza. Baya poto boza kimia o master na bino. Genie Star Luindula, mona lemba tongo makasi. Tango lembe zo zala moi aussi j'ai été là. Quand je le dis ça, je pense directement à mon vieux Akati, Guy Makoda, Brad Pitt. Mona lemba tongo makasi. Je suis de Lemba. La commune de Savoir, quartier latin, Lemba Kofi Olomide. Voilà. Gladys. Ozobanga ou bien likamni, na comprend te bâtiment de Kerani. Na banga neti nani, bana poto. Malembe zela. Bana poto zela s'il vous plaît. Tomeka, malembe. Bana poto basen. Ah, po makamoto lo belezaka ya mibala poto. Otoma victime ya mobile mo poto. Makasi. Voilà. Patrick Makoda, Gladys Atomba victime à mobile mort à poto. Yosa Patrick Makoda, moi na poto à Tongo, pas comme les autres. Voilà. Mibala poto basala. Ah, mibala poto ba mibali te, ba mibala mtu passe na préféré ta mibali na biso ya kisasa ke ya poto. Po mobala poto na poto kuna na mwasi na ena bana. Awa pe azana yo. Yo ebika ke oyo wana azaka ya yo. Po tanga ko ya awa tozanga na ye tanga ozonga kuna azongeli mwasi na ye. Da bana ba déception mo ba pesaka biso ya bien te. Donc mibala poto vraiment po nanga vraiment na envie ya bango le souté. Alors c'est Gladys, c'était comment? Retrouvailles wana yo na mobile ya poto po tomber victime na ye. C'était comment? Bon. Nazara na anniversaire nanga mona salaka. Abenga batu. Mobile nanga ya poto atindelanga mutu. Aya kokengela atala ngai soki nazala na mobile na kisasa to nazala na mobile te. Donc ya ko arrivé moi des autres mots bo sala na fête nanga moi ex mora kala. Oui aza mutu bando vivre na ye na bengi saka ye na fête nanga ye moi des autres mots sala ka to komati na niveau la police quoi. Nzoka ti des autres sala ma mobile nanga na poto atina moi petit frère na ye.
donc aya koyeba makambo nini oyo ekose passe na feti wana donc ti makambo nyonso to ezoleka ya badésordre wana ndeko na ye azofilme baimage tu kobana na feti ntina désordre nde esami na ndenge toyei kokóma na la police aya kotina ndeko na ye donc apartir ya wana donc na bandeko na ngai bakómaki kosambasamba makambo kobenga ye imagine toi. Pardon Gladys, tobombi yo te mais toza na yo. Maintenant kobeba na yo na ezalaki kaka parce que ozaki na ex na yo relation etikalaka normal pire petit ya mobali ya poto afilma mais atindi image nde yango bino mibale bobebanaki. Oui mais mobali wana mpe yanga ya poto ayebaki mpe garçon na mpona betela ye lisolo ayebaki ye oza mobali yango ya poto na théâtre kaka. non nazwa mobali ya poto na théâtre te nazwaka ye na théâtre te nazwaka ye na banzelaka nde tolekaka nazwaka ye na théâtre obima na mobali ya poto kaka moko te so na bino abima na mobali ya poto moko seke na kosi. S'il vous plaît, le moment est arrivé. C'est vraiment un sérieux problème. Oyo, bandeko ebele ya poto na yabiki ya bovandi bozolanda émission oyo na sujet ya bana poto, précisément ya mibali. Voilà. Nous sommes là avec Gladys. Alobi soki abima na mobala poto moko akosi. Asoko tanga nombre mibala poto bimana bango. Na tanga nombre mibala poto na bimana bango. Eh. Mususu kantine kosopana yeleu misusu kantine kosopana vraiment tanga tamo discuss te na tanga te mena bimaka nde na mibala poto aleki na bango 10 na bimaka na mibala poto à part oyo atindaki ba filmer yo na fête esika ozalaki mususu nani mususu asala o mabe mususu nani mibala poto basalanga mabe ba 3 o bapesanga déception olinga na mibala poto baza 3 liboso esotango ya mibale papa baka ebele basalanga ka mabe donc inutile ya kolobaka lobaka makambo na bango elokwa na ofula bango nga na fula mobala poto te na mviaka mpe ete babi bino so mobala uti poto aye bino boza wana bolanda baspect bajatance et puis mobala ngo pa poto akiti bien makambo na embongo bilamba banini donc bino boza wana mona poto kaka donc il faut obimaka na mona poto poka bien te so balobi bongo bakosi neti nga na mviaka nanga elamba mobali te o auti poto to na mvie so la parfum ne rien mpo nga mpe so na tie parfum ya makasi koleka tovai na ye moto akoleka la mosu aoyoke na solo na te ma oyokanga na solo wana mpo nga mona Gladys no mene naza so na lati mpe na nde mwasi alataka me nga mona obima jikati saki eza makambo na kati oui saki na ngai na makambo na bongo oui na nga cher eza voilà Gladys alobi ye moko soka beti parfait blague te mwana poto donc obi mwana bana poto donc bakamwa pe donc yo poza makambo na yo lakisa biso saki na nasa nafongola na kati tout à l'heure te jamais bombi bakoyiba genre oya kokima pamba awa donc bana poto basikoka oyo baza misato mpe nde na oloba bo bamiyebi mpe toyebani bayebi mpe nga moto asala mabe koleka bango nyonso eza nani moto asalanga mabe koleka bango nyonso to ezaka oyo atindeki moto oyo okengelanga na fete anniversaire mosusu baesuka na bango oyo na ndenge mosusu na ndenge mosusu ndenge nini na bandenge ezaka ebele ti siko bata ndenge moko bandeko to bavandi bazolanda bamona ntango bayoka ntango yebisanga litoyi kasi te yebisanga te bayebike ngai na bango tokolaboraka tala oloba boye te mais na mwa whatsapp mwa messenger instagram todéveloppe message epa Gladys ngai na bino na ndenge système tokomani yebisanga bala kwa obini mosu esoka nini libala mepesama te azoya kobima na sutu kaka boye moto asi asimbaki bisaka na ye asi azongaki kala escroquerie ya bana poto voilà ngai nayebi te ngai nakamwaka ndenge loba nango Tupac donc voilà donc voilà là c'est pour toi mon cordon le plus frais équipe Bumba ozoka makambo oyo lelo toza na sujet ya bana poto bana poto donc voilà tozongeli ange Gladys c'est ça panzi teke donc yoza na eloko obomba te quoi
toyebi to obomba eso nini yo mpe panzaka nteketi yo basikoka misato kaka te misato yo mibale te bon nga mpona ngai conseil na opesa bana poto omoni so bayekini awa bamona bato lokola bilo moko boye bon nayebi te so nakobenga ngo ndeti nini bo excuse ngai bembesile quoi moi lo mo boye kwa salite te parce que baparfum na bango bayaka nango wana to tozali bamike to banomona elo ya cher mais toyebi ke baparfum ekoma na kutu $1 ndeti nga ange nde navandi bo parfum ndeti ya na Congo ya 1000 francs to 2000 francs na otsango te mais so baye nango ne biloko na bango wana bo excuse nga ba string ba soutien yango na ba kokosela ba fille ya kine esanga passe mpona bana poto ebe esiko na bango omona lingi yo bien osoyo bavantard ngai boye nakosombela o boye soko olandeli omwa mosusu ayeki na $2000 mosusu na mibali na biso mo mpe ya kini awa na konti nakoza ata na ba $10,000 me eza kaka mpona osomba ta naseki na raisonne lo mo bosenga pasi vraiment na mibala poto nga vraiment mibala poto baza bongo bien ndeti ngai nayebi mibala poto ebele misusu bazali mibali na ngai te misusu mibali ya bakamarade na nga basunga mpe bakamarade na nga eloko esalanga ka pasi baza baescro mwa bolingani na mutu ndeti makambo ke yo olingani na mutu oyebi ke oya kini soki otinda ye afilme nzoto na ye ndenge nini to mpe mwana bato osala bongo mpo na yo asepelisi yo ozopiblie yango soki omisambusi ndeti nani osambusi bafi ya kini to osambusi bandeko na basi mpo mama abota oyo toza neka ndenge moko ye asali ya bomama ngai naza jeune to moninga mwasi asali eloko wana bolingo yo ozopiblie yango parceke otiango na nini nao eloko esaka mpasi na bandeko ya poto bachange me ngai vraiment nasepela na bango te ekomela o déjà mobala voilà toyebi te otomba victime ya mobali moko ya poto asenga yo otindela ye foto ya nidité obe ndenge oui basenga ngango me naboyaka parce que eza dini te so olingi mwasi oyebi ke okoya kini bisika mwasi oyo ozolinga za osenga ngo pwani nga vraiment na part na ngai nalinga yango te mais ntango boyoloba bolingaka yango te na boza mpe wana mpona kozwaka toujours mibala yango ya poto babi bachangela bino stratégie mosusu bamoma oya na stratégie moko boye ayebi ke oyo esatimbeli stratégie oyo nameme na volet oyo mpona nazwa ye facilement déjà bacontact boye donc nayebi te oza toa ange naza to te me nakoka vraiment koyelela transport te yango nasala tu nabomba mwa moke na nga esunga nga na transport nde omonaka voilà ange aza na jeep eza ya jeep mercedes mutuka se bon eza yango kaka mutuka se mpona osunga nga na transport voilà donc yo déjà lokola oza na to mutuka déjà toti bongo te oui yango daa to parce que mobala poto alobelo rien bon balobela nga elo te parce que eza bamisusu bafaser oyebi rien nayebi te nayebisanga nga ku nde naza bona ko naolala na chambre naolala pa na nga na ndako na nga mais eza bamisusu na poto bafaser so okomi poto tokaba masolo peti omwa mutu mosusu aza na poto kuna yo mpo ye poto obengi ye naza deja awa mpo bomonene ekomeli bino mpasi parce que aomona ata olakisa yo place nini ye moko ola mpo bakamarade ye moko ola na balabala aoyeba te banomema fille wapi na banomema garçon wapi me na kini avantard loka motu mosusu nakutanani aza kini awo nde toloba tandoswa na biso bien wana ezalaki ami mo ya facebook mama na ngai makambo ezoya se oya sikoyo ekoti Facebook
Hein? Facebook ekobomisa bato. Bon, garçon wana azalaki bien tozosolola atindela nga demande na Facebook, atindenga demande tokomoswane bien normal ndenge ezalaka. Bon, namonaki aza orgueil na sens nini le jour monaki etale atuninga gomelaka nayebisi mpe komba whisky wana akamwe koma yo mwasi kitoko bokomela whisky ya moins cher boye eza lokwa dimne na nga moko na napesaki gu yo komela ba whisky moko boye atangi mpe bakoma ba whisky eyebani oyo babosi na biso mpe bamelaka. Bon, na suka ya filme ata mwa msana nga mpe nafutaka ye bongo te ata kutu mbonga carburant mpe natiaka yango bongo te apesi nga $10 tala niveau me nate sikoyo bandeke oyo amemelenga amosu amonenga bafille oyo bapanzanaka ntango amoni mwana poto parceke elamba tosombaka. Bon, nga mpena mpona elamba parfait nyonso basi basutukelaka atanke nga ange konono nasutukela yango te. Na sikoyo jika deja ntango alakisaki oyo baprise wana ya kopesa $10 wana ntango bosisi bamakambo na bino tu te ezalaki premier rendez-vous banda ayaki na namona ye te. Le jour ayaki abengai nga nde ezalaka bacontretemps na seforçaki namona ye nde namonaki ye mais lolenge bando omemela ngai akasi nga naza bafille oyo nasutukela makambo or ke poto eza eloko te mosusu nde yayekini bo aza ata na mutu ata ketch oyo nango te fo baluelaka ye kaka mosusu mpo afuta mpe kaka transport normal ndeti nga nao tofutaka. Bon, alingaki elaa baminene moko boye na bajare abongo te. abi poto eza makambo me yo loba poto eza eloko te. Poto makambo ya kala ya lelo te ya 2018 te ya kala toto abana mike tosuka na mbula so bwana ya na bino na poto eloko bwana ya na bino na lola te. Voilà. Alobi poto ya kala eza poto ya lelo te. Voilà Gladys, conseil nini opesa conseil nini opesa bandeko oyo nanu baleki na nzela oyo leki te pa bana poto. Conseil nga na opesa bango basutukela na bango bana poto te biso nyonso tozalaka na kisasa mpo bana poto babotami mpe kuna te na mingi bayaka bakendaka ya na mingi mosusu mpe babotama kuna ya mingi mosusu mpe babotama awa kaka nde bango babotama awa na ndenge bakenda ndenge mpe biso mpe tokokendaka un jour. Donc bandeko na nga basi conseil na opesa bino bosutukela mibala poto te surtout ata mobala poto alingi yo ayebisi yo ke otindele video ya yo nzoto no mobimba kosalaka eloko wana te mpo bazosambwisa bato makasi kosalaka yango te yo kotindela ye na motema malamu oyebi ke bolingo ya mwasi na mobali mais après ana mwasi ne na ndako kuna mwasi ntango akomona sani apiblie uswati ye moko mobali asani apiblie asakani nao donc bosala eloko wana te. Déjà yo bapiblie yo déjà quelque part obende nga bakopiblie nga te nga na mayele makasi nga na juja okozwa na otanga na ndenge nini ya kozwa nga mobima bopiblie nga donc nga nakolinga te ya nsima ya telefone nga mpo nga mona juja na ayanki oza nani naza juja na ayanke yo kolia ye na 24 olia lia na 24 yo lia na 24 nakolia na 24 ko nakolia yo kofilme pe nga kutu nde nakofilme ku nde na publie na sakani na ye mpo ye palingaka sakana na nga. Non ye ndenge aza na ameka kutu te mpo yo kobanda ngo koleka ye ameka kutu baje wana te mpo na osala ngo mpe te donc soki ameki oyo otie totie donc soki otie nga mpe na tie donc déjà botimbeli bango bayaka na babiloko mo boye tosi totimbeli bango bayaka na babiloko mo boye ya baflaterie ya kokosakosa bana bato kala tobandaka kolenga bango mai lelo tolengaka na biso su bango te ata oye otelemi soki 4 mituka ye otongi baimmeuble rien nazomona eloko te donc eloko te na fe na biso baye soki ebele na baye na baflati wana donc naotala kuta ta bango te donc naotala ta bango te so batini moto abenganga boyebisa bango basaka na nga te basaka na bato basaka na ngai te ngai lisusu pas question yo boyi ya tour donc olingi su nalingi kutu lisusu makambo mobala poto te nalingi kutu te oyo baescroke ekoki déjà oyo basi baescrokaki ekoki tu onga nde nalingi na escroke bango. Aïe, je dis un grand bonjour à Papa Edo Amani. Papa Edo Amani, papa mesana kopesa ya golia, apesi ya komela, apesi ya petit. Nasuka apesi transport. Pourquoi pas la maman GH na kati ya Londres. Maman GH na kati ya Londres, ndeka kana lobaka bana Londres.
Maman GH on to defisa bino maman, ndenge to defisa maman, ndenge pe to kozwa maman. Donc moment où ekoki to boto la maman na biso GH na kati à Londres. Voilà. Je dis un grand bonjour à la famille Tété. Cette émission est sponsorisée par la famille Tété. Quand je dis la famille Tété, je pense directement à toute la famille. Jidine Tété. Jidine Tété, le bâton de Paris. Le bâton de Paris, Jidine Tété. Pourquoi pas vers Tchatché. Nenen Tété, vers Tchatché. Balobi yaza motema ya Edon Kintala, ça veut dire Edon Kintala plus vers Tchatché Tété est égal à Lyon. Lyon est sika oyo bango bavandaka bana Lyon. Voilà Edon Kintala yona na Jidine Tété oza lokola semeki na ye mobali ya Nene Ntete. Tant que famille on attend kombo na bango. Il get Ntete. Ah, il get Ntete. Moi ça taille o aboya loba. Il get Ntete. Yo bi get Ntete wapi? Il get Ntete, yo bi wapi? Moi na lemba tongo. Voilà. Maintenant, nous sommes arrivés aussi à la fin de notre émission avec nos invités. Nos invités, Koto Tozana Ange, na Mupanzi ya loboko nanga ya gauche Tozana Ange, Koto na droite Tozana Gladys. Va développer bana poto. La forme et la compréhension au bango va développer les bana poto en général. Bango ba lobeli en général te, ba lobeli ba oyo bango ba kutana na bango. Ba o ba skroka bango, ba skroka et loni ba skroka. Libala. Voilà, ba skroka libala. Yo ba skroka nini? Bon, on a soda makasi, soda moko aratake tumbate, jamais ba skroking et l'euro parce que c'est que skroka. Oh, ponité. Parce que pardon? Parce que on a soda makasi. Yo personne à comprendre bien, on dirait ma vidéo déjà va penser yo. Te nga kenda na ba sentiment na te nga so moni vidéo na nga c'est que ya montage. Montage. On a la mona gezena. Te moni ndeti ba vidéo na nda mabete so vidéo na ngai. So mobile na nga moni ba ange. Merci, voilà, le moment est venu. Téléphone yango. Vous avez bien fonctionné, on a bien mon téléphone. Donc voilà, mon téléphone est là. Na autant un message et pour la lakisi na vidéo moko. Ozo lakisa. Ozo signifier les kamomoro par rapport à l'histoire au dozana mosigo. Voilà. Je dois lire d'abord le message pour que la conclusion. Il y a vidéo où il y a chété mais maintenant on l'a gisango. Biso na EHP Media to créer un événement té na sentiment. To créer un événement par rapport à likambo toyoki, par rapport à makambo tomoni. On sait qui? C'est là alors. To la gisango. Voilà, je dois lire le message. Bonjour Jenny Star Luindola. Moi na lemba tongo makasi ya tongo vraiment. Nous pensons que aujourd'hui au Okoyamba, oui, des invités sur plateau, mais quand un peu qu'on tourne Ange, tourne vraiment la bokebi, vidéo oyo to tindeli yo, asala quand on a sentiment pourquoi, azana nous trop jeunes. Ah, c'est une question, hein, point d'interrogation. Voilà, voilà. Ça c'est un message oyo utili banda place oyo batu bazo tala vidéo. Baza ba fan na yo ba mesana ko landa yo puis ba sepelaka na yo. Comment ko sala vidéo ya bosoni boui? Iza mutune uti pa na bango. Je sais pas vidéo oyo soko ko reconnaître ngo. Tozo l'accès vidéo ngo. Soko za yo bien yete. Elle est là présente. Tozo na besoin tozo ay temps ebelete. Obi vidéo. Ah, est-ce que nga voza? Voilà. Mais oh, oza munene, yé pas munene yango. Oza munene mais banduta te. Bon oza nduta. Oh, aza banduta géographie constaté. Ah, c'est que toi là que ça ba fan. Ba fan photo là que ça bino, toi dans la choix te. Toi là que ça wangani, toi là que ça bango. Te. Te ndenge ni toi là que ça bango. Bon. Yo beza yo te. Na ndenge ya montage ya mutu wana. Non, za montage te za yo. Te zanga te.
Voilà, tu as la bango kasi. Bana poto, tu as compté 1 tina 3. Tu as la sabino vidéo ango. Tu as compté ensemble na bino. 1, 2. Voilà, c'est l'ambiance de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit un grand bonjour à ma fidèle Nyon Soba Messala Kolanda et HP Media. Restez toujours ensemble, restez aussi branchés dans EHP Media. Bon s'abonner. Bilingue EHP Media ici et Bandaki. J'ai dit bonjour à Tete Yondo. Voilà Tete Yondo. Pourquoi pas, j'ai dit bonjour à Christelle Nkunda, Motema Yannick Ilunga. Voilà. Donc je dis aussi bonjour à Patrick Monime. Modiembe, donc Patrick Modiembe, Patrick Modiembe, un bon tonton, le tonton le plus frais du monde. On se retrouve à la prochaine occasion. Bana poto na raisonner camarade nanga tongo Titi de Muzwa. Obi kamana ti leona balite. Kwa nini? Kozela ka bana poto. Esanga passe to yo yebi ke da okutana mwasi mombo na poto. Pourquoi pas to benga na kin a mama sala nzela na yo parce que nga na kutana nzela na ngai. Pona yebi mobeso aza na poto kuna pona osalelo ba démarche lia kata. Tellement mbongo ezate. Akomi kokosa mwana batu na ba 50 na ba 100 na ba 20 donc yo moni libale kokoka yote oyebisi mama sala nzela esala nga pasi nanga mona kama na ngai na Titi de Muzwa nana boti te kazela mobali na ye mwana tanga kombo na ezate pona na mbongo samba te afoka na ngobela. Voilà juste 2 ou 3 personnes et puis to kabona. Bon na pesi mbote na ba ndeko na nga nyonso ba na poto na Belgique, na France, na ebito ba moni ngai epesi bango esengo ba moni mwana mama Magi Konono mwasi ya mwindo abote pe mwana ne ya mwindu na pesi famille Kabamba ba onyoso ba na poto parce que ngalinga na polémique te na lia na mbonga mutu tata ya famille na biso moi pe na tanga ba komba bato ezate po Babi Mikolo comme la patronne. Voilà, je retourne ici vers Gladys. Gladys, 2 ou 3 personnes. Pardon, Gladys. Tena olexate. Na pesi yana nga Pichundombe Mbote, ye ana Belgique. Na pesi vie na ngai Alain Chinois, ye ana Bruxelles. Na pesi yana ngai Freddy Mampouya, ye ana Londres. Na pesi bango ba Mbote bele pona laksa bino ke Gladys Ndomba na bayaya pe bana poto. Voilà, rapidement, tu donnes ton numéro pour na baignon sur Messana Kolanda on a TV et puis na ba obalandi aussi ko na EHP Media. Juste un numéro. Bon, numéro nangeza 089 95 14 963. 089 95 14 963. OK, merci. Ange, rapidement ton numéro. Bon, na pesa numéro na ya WhatsApp wana nandenga mabete parce que uro benga bozwa nga te po zwa nga mwata yo yambango parce que mais so oza besoin na komenga na WhatsApp. Ah, oza moins fier on dirait hein. Te naza fierté. Nalandani maman Magi Konono. De sababani pardon na bosani code na plus 243 plus 243 89 82 92 317 wana komelanga na WhatsApp esanga bien. Voilà, merci. Ndeka na lobaki na bino déjà, to mona na bino mbala sima na EHP Media. Voilà.